chroniqueur na ba chroniqueuse et comme ko beti sabatu mitu ba mariage de rêve mususu mobali azati mobali intel au moins si ozati mo sentel ça commence à compliquer les gens. On ne sait pas tout ça parce que nous vivons na ba vie auto vivra na vie normale et ça na basi mususu azan aller passer na ye et ça na mobali mususu azan aller passer na ye et ça na moi si o vivra na x so mi ko vivre na y yo x pe ko mutema ça le de poni ba bala na ki déjà ba bala ni déjà plutôt donc o est important et ko senga na quand oya bandeko atemo ba garder silence na campé à Karine Mokonzi to ko garder silence pourquoi parce que le passé ne revient plus bina fila yembanga ba le temps passé ne revient plus bébé dans le temps passé ne revient plus moi si o vivara na tanga galère le lokoma na bozui ata moni akoma na mobali ne moko boy quelque soit ba bozui na yo quelque soit ba mbongo na yo aza déjà moi si pas même yango wapi parce que Karine Mokonzi ba te belé ba taquer na ndenga osarana te mais si aujourd'hui moi si ana azo garder toujours aura na succès na ye bandeko ko sala bango passe batika ye kaka ndenga azo sala maramu na ye batika ndenga azo continuer ko sala vie na ye pourquoi parce que le longtemps biso to ko lakisa ke musabi dans le temps biso to ko loba mabe oh ya ko loba te soki bango babalani eza ba mariage de rêve oh bango mibale ba se concentrer ba sala parce que mibale pe ba outa poto to kene to zonga boso ko bala basi na Kinshasa boso ko bate na ko bala nani ofana mwana na mwasi wana te bofane pas même 6 mois bofane une année 2 mois bosolaka na chombo bosolaka na appel vidéo moi ça benyo moi ça la tisse senga la tissa yo la tisse pe o senga la tissa yo parce que tu habite ba bolingo musu comment ko se passer na ba téléphone to yebi mais basi musu be boyo ko bana ba Kinshasa ba lesibien bala na sur vrai to bala na pona ba vrai on no sali ka moko ya mabeso ba bali po mobali ozati lesbienne tika Luka pasteur tiene ba selo de délivrance c'est très important parce que cause la lesbienne les amis moko ya mabeso ko koto na nzote tika li les senga faut qu'il n'est pas pasteur au sala tout bela ba délivrer yo senga tout un délivrance mais sur biso to koma ko sepela mi ko mona mitakala ya bandeko to koma ko linga na mona vidéo intel na mona vidéo intel nenga na mona vidéo ya mutakala ya mida na mona mutakala ya mida la tele otile le zara pas prince bakali to bomba yango na si en tout cas ndeko nanga pardon ko bimisa mutakala ote posa kitoko te biso. Restez toujours branchés sur cette chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, avec votre humble serviteur héritier Ibula Mouyaka. Nabango nyonso na bité bandeko baza tellement belle au bakola na biso partout dans le monde entier na ba téléphone na ba écran na bino na ba machine na mituka au Rolanda héritier Ibula. En tout cas, restez toujours branchés et n'oubliez pas de s'abonner. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager nos émissions. Et que ça là, qui na eleni. Quant à moi, héritier Ibula, si aujourd'hui je suis là, je dirais aussi merci à l'initiateur de cette chaîne, Odas Milando Motema ya Mama Afi Milando. En tout cas, bandeko tout balingaka héritier Ibula Obakolandanga 3L magique, Lotis Salong Ilufatienda, je te salue, douanier célèbre, suspect et puis incontournable. Je dirais aussi merci beaucoup à Drisha, motomètre Bebazibeba, pourquoi pas na bandeko tout Obakolanda. Si héritier Ibula il est là, c'est parce que Tonito Lobela, Toto Solo Langanabino, par rapport à un mariage de rêve. Le mariage de rêve, il y a des chroniqueurs, des chroniqueuses, et comme il y a ça va tout. Le mariage de rêve, mobali intel. Au moins si on sentel, ça commence à compliquer les gens. On ne sait pas tout ça wapi to côté ndo wapi parce que neto vivaka boye na ba vie auto vivaka na vie normale eza na basi mususu azan aller passer na ye eza na mobali mususu azan aller passer na ye eza na mwasi o vivaka na x so mi ko vivre na y yo x pe ko ka mutema zuwa te parce que ozaki na mutu wana
oyeba ko encadrer te oyeba pour faire peut-être azalaki numéro ali papa na te peut-être azalaki numéro ya nini ya ceinture na yote je pourrais dire peut-être azalaki numéro ya pantalon na yote mais arme susu mobile tanga trouver moi si oyo a sepeli si a comprendre que oh maza pointure nanga oh vraiment ça numéro pantalon nanga mais comment ça peut créer des désagréments? On a vu que Makamouya Karine Mokonzi na grâce Temo avec Karine Mokonzi. Temo nenga zawana, il peut pas compléter la vie de Karine Mokonzi. Parce que c'est zone na ba vie o eleki, to zone na Makamou eleka. On va comprendre que Temo bazati bato bafana yi pembe na Karine, bazati bato o Karine Mokonzi asunga, bazati bato o Karine Mokonzi tape ba coup de pouce. Yango na to ko créer ba désagrément te pona Makamou na soti mobile o abalati Temo. Azalati mobile ya Karine, azalati ex ya Karine Mokonzi, ça fait quoi? Elinga pe ko sa nango eloko-te. Soka azalati ki azalati mobile na ye. Et ça eloko-te poni babalana ki déjà, babalani déjà plutôt. Donc, c'est important et ko senga na quand oya bandeko Temo ba garder silence, na quand pe ya Karine Mokonzi to ko garder silence. Pourquoi? Parce que le passé ne revient plus. Bina fila yemanga ba le temps passé ne revient plus bébé. Donc le temps passé ne revient plus. Moi si au vivant na tanga galère, le lo comment na bozui. Attends moni a comment na mobile ne moro boy. Quelque soit ba bozui na yo, quelque soit ba mbongo na yo. Aza déjà moi si abatu. Karine Mokonzi so mobile ya Temo zati mobile na yo. Ndenge ko la ex na yo. Yo ko to tshela ngo makele te me ba zozo tout. Ba omi ko tshela ngo makele comme le rôle la histoire na bango. Ba omi ko s'accaparer na histoire oyo. To ko ba te bani ba mema yango wapi. Parce que Karine Mokonzi ba te belé ba taquer na ndinga ko sakana te. Mais si aujourd'hui mon amour siana azo garder toujours aura na succès na ye, bande ko sala bango passe. Bati kaye kaka ndinga zo sala maramu na ye, bati ke ndinga zo continuer ko sala vie na ye. Pourquoi? Parce que le temps biso to ko lakisaka musabi. Le temps biso to ko loba mabe. Oh ya ko loba te. Soki bango babalani. Eza ba mariage de rêve o bango mibale ba se concentrer ti ba sala. Pona ko ikisa batu mutema pasité mais pona ko faire vouloir batu ko latisa batu ke ngai nazwaki ta bandeko be bandeko sekanga na ko sala mariage faisait la mariage mo ya kafu. Et alors mariage à Karine Mokonzi jour et salam. Et d'après mariage mo ekoleka ba mariage nyonso o eleka parce que chaque mutu azana ba idée na chaque mutu ana ba initiative na mutu na mutu ayebi ndenge nini na ko sala po mariage ne kende bien. Ba mariage de rêve lelo tu peux dépenser parce que mibalo pe ba outa poto kende to zonga bozo ko bala basi na Kinshasa bozo ko bate na ko bala nani au fin na mwana na mwasi wana te bo fin pas même 6 mois bo fin une année 2 mois bozo la kana chombo bozo la kana appel vidéo moi ça benyo moi ça la tisse senga la tisayo yo la tisse pe o senga la tisayo parce que tu habite ba bolingo muso comment ko se passer na ba téléphone to yebi mais basi musu be boyo ko bana ba Kinshasa ba lesbienne au moins na moi ça za lesbienne tango tchena palin ozule palin tiki na ba condition ma bien yo zoni poto otiki moi si on a la kini moi si on a droit m so aller loro mobo yo fozala na me yo zati même a bengo na téléphone bo soli na téléphone a sali vidéo nga za kolia yo beti maboko sepeli moi si on a so lesbienne a koluaka moninga ne lesbienne ba continuer ko sala bolingo na bango a koluka ye moi si on ta mobile on so ka PD ato bali a koluaka moi si na PD to John ya PD baba na kobima nenga ba bima ne ba sala makamu na bango. On se comprend. Mariage de rêve to boyite za mabete. Bala na yo sala o sento sala mais maîtriser également. Également maîtriser yango parce que si on maîtriser yango to koyeba te. Si on maîtriser également to koyeba te parce que ba te belé ba comme un peu embryer. To za ti embryer ana mama ba vie oh ba nombre d'abonnés comme ba mariage de rêve. Ba mariage de rêve to ko boya te to ko pesa bande ko conseil to pesa bande ko conseil to bala na sur vrai to bala na pona ba vrai o no sali ka moko ya mabeso ba bali ko mobalo zati lesbienne tika luka pasteur tene ba selo de délivrance c'est très important parce que ko za lesbienne za milimo moko ya mabeso ko koto na nzote tika li les autres c'est faut qu'il n'est pas pasteur au sala tout bela ba délivrer yo senga tout une délivrance
mobala kozane na poto koyeba te mais osala délivrance na Kinshasa kolinga mobali no na bolinga solo bokozana mobali no na mbetu mais ozo raisonner muninga no mwasi ne bosalaka donc faut kopesa importance na moto abimiseli yo mbongo moto amati avion ye Kinshasa po abala yo ndeko ntango yo kobala yo tozala mpe na humanisme tolingi komiboma na biso tozala même esprit moninga uti poto abali yo mpo asepeli na yo zongisele pas sincère à malamu kozongisele makamaki lesbienne te kozongisele makamaki pede te et puis moto azobimisa mbongo akofutelo ndako akolesaka yo bino mpe bamibali bakouta poto bakobala kosala bamariage de rêve toboyi te bayi yo tudi toboyi te mais oyo eza important eza nini tya mwasi na yo en sécurité zo mwasi na yo kene poto mariage wana etikala kosalama na nsima bokema poto bobeti pata mwa 2 semaines bozongi kini boye bosali mariage mpo bozongi tala basi ebele babali awa na Kinshasa ebele bakobaluka kaka mibali baa na poto bakobaluka kaka baprocédure eza koleka tellement milai bokomi kosalaka bolingo nyonso na telefone yango amoni basi akomi na mobali na poto me na Kinshasa ape na jona ye moko su na kini ekosala kitoko te ezongisa makambo nsima bato bakoyeba te okotya loboko wapi bato bakoyeba te tokopusana wapi nga na koloba na bino tuo na koganga mpo bandeko bayeba babiso komoni ndoki belela mongongo ekufa mongongo plutôt ezika tomoni bavideo moko esirkule awa o Karine Mokonzi aoyemba est-ce que total elongo wana eza Karine Mokonzi pourquoi comment moni biso tokoma olinga mutakala tokoma omona ngo lokola eloko moko ya malamu to baafricain tokomesana na mutakala te shaingenge ayemba yango aloba bolumbu ya mama eza bénédiction pa ya papa mais malédiction pa ya bana mais siko biso tokoma kosepela mi komona mitakala ya bandeko tokoma kolinga namona video ya intel namona video ya intel ndenge namona video ya mutakala ya mida namona mutakala ya mida la Taylor ti lelo ezalaka pa prince bakali tobomba yango na esi atuka ndeko nanga pardon kobimisa mutakala oyo te posa kitoko te biso totonda na humanisme na mitema na biso tolinga kosala bato mabe te mais bato nde balinga koya kosala baninga mabe bozwi video moko bozwi elongi moko bobamiti botie o Karine Mokonzi totikako soki mpe eza ye c'est sa vie nana yembaka te soki mpe eza ye eza vie na ye eza face caché na ye biso tolinga toyeba yango ata ntango asiseti wana ye mo moto abandeki koyoka gu ntango abandeki kosise jona mpe bandeki koyoka bien soki eza ma mobali ya makasi amibimisa video ya bango nyonso nde tomona je te lâcherai pas nde tomona ya beliane babimisa yango tomona babimisa tout tomona parce que biso mpe tolinga babaka mamonambo ya mafula kumbundu mais biso so tolingi tomoni ebima esu en public akokufa esu na motema te tomona yango totala ndenge nini ekopesa totala badone nini ekopesa parce que so totali badone oyo ekopesa apres toloba te en tout cas epesi bavrai donné totala bandeko tu bamitakala na bango ebima basuka wapi ezala bapaster ezala bamusicien bakosala balbum ekomarche te papa affaire ya mutakala basala nango jete iniquité ya moto ebimi bato tu bamoni yango eyebi mutu na mutu te maloba nini alobi na mutakala parce que nde tovivaka boye soko aka na mwasi no na ndako oza marie soko otambolaka bien te onyokola mwasi na yo yeba mwasi na yo oyo okusaka ye soko akoti na douche atikali ni abandi kosaka mabe mpona kolanda yo soko biso tokomosaka na mutakala ya bato tokomobetela mutakala maboko toza baafricain mutakala ya mama ezalaka bénédiction ya papa malédiction mpa ya bana na moto amoni eza malédiction mais sikoyo biso tokomodire bana bato avant l'âge moi j'étais surpris ton vidéo ya je te lâcherai mpe bima mwana nga azali na première séance mona video wana na école tala sikoyo mwana na moto akotisa nini akotisa nini lelo toute génération eza fouti eza kobeba trésor nitu eza kobeba mpona mitakala bana to mona mwana 12 à 13 ans ana posa kintsokolo ana posa simbaka kintsokolo basimbango kaka sikoyo
tobetaka maboko mpona makambo oyo eza kitoko te tolobaki no botikaka kopubliaka baninga osali video na yo to bosali TikTok na yo bosali basentiment na bino bosebezane kuna boyela biso yango na internet te. On n'a pas besoin de ça. Quand on a pas ça, on n'a pas besoin de ça. Moi, on a 12 ans, 13 ans, on a pas ça à Simba. À Simba, Tingoma. Mais on va tout faire normal. Et ça m'a bé. Bana ba ko beba. Lelo bana ba mo lo ba internet eza ko bebi sabana. Et ça internet eza biso. Ba to sa musalo ne to ko ma mers. Biso to be éducateur. Il faut te éduquer mers, mais to détruire mers. To mi ko déformer, to mi ko désorienter batu. C'est pas normal au moins mutazi mutakala mutu. Au sel on pas analyse. Pesa mutu ana conseil, neto mona yin ndeko na biso mobali. Bango na bango mibali na mibali ba ko salana. Conseil ni boko pesa biso. Conseil ni bana ba ko tala. Mibali na mibali ba ko salana. Yango to ebité to komi na Sodome Gomorrhe to nini. Tant ba lo ba ke ba comédien bango na bango ba ko lingana ba lesbienne baza ba pédé baza na monde théâtre. Na musala ki journaliste ba pédé baza ba lesbienne pe bazali. To lo bango puis je confirme ça bazali. To jo ba na kotanga ba komo na kotanga ba komba ba pédé. Ba journaliste ba pédé pe ba yebani basala ka succès na ba lesbienne. Na ko ba na kotanga ba komo na bango moko na moko. Boza ba papier na big na bani. Prenez un téléphone. Vous prenez un téléphone, vous avez un combat mutu, tout sauf rien, vous avez un peu mututé. Vous avez un papier, vous avez un bic, vous avez un temps. Trésor, vous avez un temps. Dalibou Kassana Tanga. Merci. Babila bon maman, tu as tic. Mais jour où vous continuez le sous, vous avez un temps comme na bini. Batu balobata mutakala kofiolo mide linge bima mutakala kofiolo mide bamonanga hélicoptère mutakala kofiolo mide linge bimeza koya eza bozoka sonité batu pe ba osela maboko ofonga matoza mutakala kofiolo mide bozala batu bandeko boko bala ba mariage de rêve bo batela ba mariage na bino. C'est très important. Batela mariage na yo, lengela mobali na yo, lengela mwasi na yo, bomba ye. Oliaka na nani? Osolaka na nani? Keba na video ya mutakale ko bima. Keba na video ya mutakale ko bima. Na nenga système pe bat bakamwe. Batela mobali na yo, lengela mwasi na yo. Waze kwa da beta bisongo président Félix waze kwa bi bomba mwasi na yo bomba mwasi na yo batela pe bomba pe mobali na yo parce que nyoso wana eza na kati to ba makamni no to ko sa te ba makamelo ni to ko lona to sala musala ya bien to sala musala be to tika ki parti pris pona ki parti pris on ngo ma relation na ndeko mote papa o to sala eza vie mususu o peto menaka na banda ko eza ba vie mususu aba vie mususu nga héritier na raboye mona regretaka mona regretaka mona mutu mususu ofinga nga héritier ibula na ba commentaire esala nga passe mona mutu moko ofinga imbécile na yo mutu ofinga nga imbécile to ofinga nga mère na ngai na setima mi septembre nga na setie po mère ko finga yepa bima na nzela wana nzela za ko finga. Quand on finit imbécile, yo pèse imbécile. Parce que quand tu as aux 8 ans, on finit c'est que on est mal éduqué. Et puis makambo ko lobate. Aux 8 ans, on met le whisky na yo, au lien na yo langue na yo tambono journée mo bima na autoroute. Au monde là on s'attend bitika na finga imbécile. Tu viens tu es en train de m'insulter. Nga na zana pona mafinga te nga sala musana nga motema na nga ne muteyebi makambo na ko sala. Toyaka tozala te pona ko nuire ba tout tozala te pona ko dénigrer ba artiste non toyaka pona ko fortifier bango pona ko pesa bango makasi tant olobela kabosa o mona na te parce que kabosa ko mona na te toyala posa kabosa zonga sur scène tant oloba mundibo leka na wenza bayaka na mbangu tokoloba ngo pourquoi parce que mundibo toyebaki ba générique ko ko beta ba générique ba ko bina ba tchana nu boye lelo mundibo wana azate sur terrain yango tokoloba
toko sala ngona mutema mabete mais toko lakisa batu bandeko bazonga na nzela bandeko bazonga na lokolo malamu po esala kitoko na eleng. Merci beaucoup na bandeko to bazokita kolanda héritier Ibula Muyaka na bango. Je dirais merci beaucoup à Audace Milando motema maman Afi Milando. Merci beaucoup aussi na champion Wadol depuis La Rochelle Adricha motomètre Bebasi Beba Chafouin au Monengo. Merci beaucoup à maître Gilles Kitoko, je te salue. Pourquoi pas na bandeko tour ba soutenir héritier de près ou de loin. Nenga héritier Ibula na lobaka. Merci beaucoup aussi na wata na sima caméra, pourquoi pas na Brice na réalisation. Bandeko bo continuez toujours à s'abonner massivement sur cette chaîne. Si vous avez aimé nos émissions, aimez partager et que ça là Kitoko na eleng ne tolobaka souvent tomonani soti nzambe azongi nani.